Nduki na faire asepela na ba trophée tawa babi misile filmé faire meilleur chanteur du Congo, meilleur compositeur, meilleur chant ba pesinga trophée faire et ba musicien na biso eloko moko na pe bolimbisanga pona ba mo et bi ba drink bozo beta moko moi ba frein bobo sana mambo ebele mbangu ozo kompa bobo sana mambo ebele mbangu ya sepela na trophée babi muninga zui sepela. Mais exactement ce que j'ai trophée au l'équipe Batunion, ce pas Batumususu, baleka qui n'a pas on a makambo na te. Fali Petit a eu 10e trophée Freemana l'équipe na TVT. Donc aucun remarqué pe Mikolo aller carapene sous na ba écran té. Na bien, on Fali aza mutu ya koloba to moni monde etambona na vitesse age. Il y a la vitesse, il soka sauter après 2 ans bino bokomi na retard à caro. Boyo ko sutuka makambo ya salaki. Donc il fallait na monde ya Fimbu, na monde ya Ndule. Ndenge ili mikolo makambo eza pa fali mais na comprendre te ba vibrateur ba wuti na baona bandaku ba yesika vibrateur il fala bundela makambo ya santé na ye azo bundela santé te ozika kar mbala moko pesi vibrateur mais le côté et puis bato babeta pas ready bato musu babeta ba 17 ans atanda ko futela zo kokate oyebi yango bato musu bazai koto ya jibe mpiana ti lelo bavanda ka pa ba para na bango na ndaku ata mbongo ya kofuta ndako akokata oyebi yango bato musu bakosa biso pa ya wera o wera sombelinga lupangu wera zalinga aza chez bango azo kemba et puis so avandi ka pa mona tension ya wera analyser te Nanya ngoloba lisusu Titi ya solo eye Yanangala Xmas Solega Place RDC New Place RDC New René Atiri Le Macron Pacificateur Titi Lenda Titi Malamu Abonnez Baso Banganga Abonnez-vous massivement Bana monde entier Bana Dar es Salaam Bana Guine Trace RDC News Bana Poto Information à source sans parti pris Abonné Moutoua qui m'attelle René Adiri Banganga Le défenseur de la presse Trace RDC News Bassi Balala Mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci Nabino, internaute tout au beau à la branché Rolanda Bisso. Donc merci Penza pour la confiance, patience, fidélité Nabino au beau à la Kanango et puis na chaîne Nabino Bolingara Mingi. Trace RDC News, donc vous continuez toujours à partager ma vidéo Nabiso, à aimer, à s'abonner, et surtout massivement la carte de Trace RDC News. Vous savez la chaîne Nabino Gayar Nenge Zalara. C'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumo Namoulouba, le Benjamin de la presse Karanenge Tolobaka l'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci à toi, Béni, qui est derrière la caméra. Pourquoi pas à Eunice Isabelle, la patronne na Katia Belgique. Là aussi, je vois mon vieux Kajo Skalawa, Motema et maman sociale. Pourquoi pas à Micheline Ziti, c'est Motema la mère qui était au col international Sylvain Katunda, KTD millionnaire en kilote. Nancy, vous comprenez déjà, attaque n'a pas zali, tout ça, on a analysé, raisonnaire. Donc, nous t'attendons la maille, le roi des mangalogies. Donc, on a solo belé. Bonjour, analyseur. Bonjour, Ndegonanga. Bonne santé. Santé de Nobara, PPRD, à PPRD. Nagoza Mukolomo, Muta PPRD, pour Baza Mutema Mabe. Baby, si Congo n'a pas degré, Moga d'Azo, PPRD, n'a pas PPL. Voilà, analyseur, un mot gentil, on a battu Bolando parce que ça peut me liboso le canal plateau. Ah, donc, Ndenge, Omoni Kombo Nangaro, Batu Bayibi en Mingi na TV, Daniel Safou, politicien, Bazu Kombo Nanga, utilisé. Daniel Safou, il dit Kombo Nanga. Oh, quand c'est Bayiba Kombo Nanga, analyse politique, ah, c'était Bazalakate. Ngande Mutuna. Ah, il a analysé, Ngande Munayana, idéologie. Yango Moni na changé Kombo, na Katia on a Mukuse, et Bele Mutumoko na Pota Linga Benga Tenga Magimbanga, pour Kombo et Kimulaimi. Yango Komara analysé, raisonner, autrement dit locataire. Nzambe camarade ya Yesu Bangelou Gabriel ba misana odo ko palo la ba passer batikela ngai ngande mna o gele makambo lola donc na ndenga systématique. Voilà, analyseur obengi biso mbango to to kutso pendo fani na batunga la kanisa ki on dirait zala qui veut dire collation ya mwana na yo. Or que Zara association nenga analyseur locataire Nzamba zala neka bien na batu ofani ça qui veut dire batu kara à l'occasion de
makamno ndenge zalaka penda ba fan na ba dame kutina chikaka ndenge yo moko loba et ça la mino expliquer non po maman mone on a bisaki batu voilà tango nazwaka trophée na bige na Congo batu mibale balobaka baza Sankara na analyser siko ngai na legi Sankara po nga na sala ka ba Sankara mais Sankara ko sala analyser moko te nga na sala ka ba leader na sala ka ba chanteur na forma ba politicien na forma ba citoyen donc mutu na ngai za ndenge mo et puis tout parolier na sala ka ba chant na beta ka ba biloko batu bazwaka ba chant na malgré tout ba pesa ka ba l'arte mais na pesa ka bango po sauver siko yoka différence ama ina mafuta na sali asibel bana ya 12 ya analyser donc ba 12 donc to sali lisanga mo po to chasser mobola to chasser éducation to sali la makambo ebele za na kati po to sauver Congo na manque on atali gouvernement président Fati autrement dit Fati Beton bazo yamba analyser te po batamayele bazande basa nalobi bayambi batu batali bango bafasi analyser baboyi ko yambaye mutu lokola sai okende ko yambe na nani eloko nini mutu lokola esobe théâtre ayebite esobe sai théâtre ayebite yokate awana fanti théâtre trop primaire na lelo to mona batutu ba osepela kotala Nigeria pona nini boni bazotala Nigeria bazotala sai te bazotala esobe te donc théâtre na bango baza trop primaire yango moni lokola baza trop primaire gouvernement ko kota makambo na bango te et puis sous basaka ba publicité ya biloko mabe bazosala ba publicité ya biloko bazosala ya mabe mais ba winner wana basala ba publicité nango kotaka ba moko ba gagnaka ba winner ezelia mbongo ya mama batu ya makala oyo atekeli makala ngai na lia yango siko mama wana mbongo na ye ya makala kosala ndeni mbongo batu ya mutu moko ya bute nga ko chaka nga ndenge mona basai te basai bazana lokoso ya l'art basala lokosologie analyser soka zali na lokoso ya l'art mais nazana Koffi Olomide mais nazana Weranson mais nazana Jibe Mpiana mais nazana bango nyoso mais lokola ba leader na biso ya Congo bakabaka te nazo répéter suko banda na Koffi Olomide tina bébé Chanda ba leader nyoso bafutaka ba musicien te ba leader nyoso bafutaka ba porte parole te balingaka mbongo na bango baliaka bango moko yango moni analyser a coopéraka na bango te sikoyo esobe ayebi théâtre tayebi ndeko sekisa asaka théâtre trop primaire ozo comprendre trop primaire théâtre moko boye ezanga tina ozo comprendre na ndenge ya somatique théâtre moko boye ezanga tina ye azosala yango moni bato batalaka te esobe théâtre me parler jamais sai théâtre me baka ba publicité siko analyser la publicité ya eloko eza bien ba docteur nyonso baleka na TV bana Congo bana Paris ba faux docteur ba maman nyonso bapesa bato masoko basi ba ya masoko bolimbisanga pona utiliser mo wana basala kango te baza ba 12 ba fesse to bengaka na munoko na biso Simaro Lutumba mwasi abotamaka nango aluka kango pe ye moko na ba système ya makambutu yango moni analyser aleka na ba publicité te na leka na biloko ebele te. Voilà, il s'appelle Analyseur Tozana et Tobé Tapena Masolo avec Impact P idéologie. Un grand merci à toi, NL de luxe, Noli Lupini, la perle là. NL de luxe, donc Balubi, on a bien yaya, mon solo le roi, mon vieux papi, moi, quand la carte qui can. Mais analyser notre colobie, le remora, leader, solo la raté, leader, kabaraté. Mais ce qu'on a tout la question, moro. Boni, musicien, on peut aux leader, kabaraté, leader, solo la raté, bazolo, on a la borquesse, on pété. Oh, eh bien. Ba musicien ba olongwa na okese un congolais na gafu moko alingi lokumu akolanda mutu moko pona lokumu mais mbongo azozwa te azolanda ebite so naza papa chéri Jibe Mpiana batu bakoyoka nga na ndako na betaka papa chéri mais loko te ebi batu babetaka pa redi batu musu babeta ba 17 ans ata ndako kofutela zokoka te oyebi yango batu musu baza ikoto ya Jibe Mpiana ti lelo bavandaka pa bapara na bango na ndako ata mbongo ya kofuta ndako akoka to oyebi yango batu musu bakosa biso pa ya wera o wera sombelinga lupangu wera zalinga aza chez bango azokemba episo avandika po mona tension ya wera analyser na lobaka ko banda na Koffi Olomide tina wera sone mutaleki bango ngai po ngana ko sala Koffi Olomide ko sala analyser ata mukolo moko te tango bango bazoye ko la makambu biso tozoye ko la kotanga ba mona ka analyser azolanda papier mutunde ezesala ozo comprendre ngana ko sala musicien ko sala ngate ngana bangaka o na banga na moni Koffi Olomide na landa eto kama te bango nde babengaka analyser ngana ko landa bango te muto na ko landa ezaka nzambe bango na ko landa bango te eloko bokoyebisa na ba leader ya Congo
bapesaka ba musicien mbongo bazana basi bazana ba famille bazana makambutu et puis zo ba porter parole bolongo na ba okesa ngote bo vandela kanini yango mais le Congo c'est la il faut mi bimisa il faut mi créer ndé faut mi créer veut dire bimaro vie c'était combat siko analyse na yebisi analyser ngai nazwa trophée deux fois mobimba na Kenya na yana TV na sali moya vitesse papa Wemba lobi yebisanga leader nini na Congo koloba mukoni na yeko senga ela leader nini ngo na Congo oyo ya koloba nanga ke yo analyser ayaki tokutana na day mo senga ela grand pètre nini ngo na Congo pona nini na leki bato ebele bakenda ka poto na santé voilà nazana ba parler na kopi na ngai moko nazana makambu kaka na bangulo na bokolaka ozo comprendre na yako bimisaka nde mayelo nazana ngo donc okozo analyser te na yana okese na yo po momi moko ayeba analyser akopelaka na Koffi Olomide mbongo nazana ngo te mwasi na nga kolia Koffi Olomide mwasi na nga kolia Jibe Mpiana mwasi na nga kolia Weranson te Vignon sotozo yango il faut tango bazobenga bino ba leader bo futa bato bazana bo okese na bino botika ba musicien na bino babando yunga na boy babanda ko senga na bazando batu musu ba porte parole ya ba okese musu ko senga basali senga mine ebike ba musicien ba senga mine yebisanga pomo na ba musicien na ba porte parole so ba legi na émission samedi ebeloko ba wera mabanga soka boaki yote akozwa l'arrêté mais siko analyser aleka na TV na boaka ka batute tie émission esili na za koloba analyser na santé mabe veut dire vraiment on a santé moi mbijité la ka fandisi viens nga Jibe Mpiana na bandeli su koloba Jibe Mpiana papa chéri biso tozo boza na beauté mundela zoka guya ko sala kaya dessin na beauté na papa chéri Jibe Mpiana olakaka ya ko sala kaya dessin na beauté na olakaka petit na yo analyser avant la dilu ya kufa mirador ezalaka olakanga kopesa nga car mais na comprendre te ba vibrateur ba wuti na baona bandaku ba yesika vibrateur il fallait bundela makambo ya santé na ye azo bundela santé te ozika car mbala moko pesa vibrateur Zela non analyser vibrateur il fallait ça la nini vibrateur il fallait la de la santé na ye ayeko kota makambo azana santé ne te analyser te ayeko kota makambo yangana papa chéri karo yo Michael Jackson yo compagnon na vibrateur yo mona ka vibrateur na misubo o mona azana santé vibrateur a hotel mana analyser mobala mbiji boy ya ba santé ya danger te ya silimité il fallait la de la santé na ye akoko kota car papa chéri aninga pesa analyser yazwi c'est que la makambo na makambo nini ki na vitesse aleki na balupe na betaka tango na lobi vie na nga Koffi Olomide mutatika leader na musique banda ko sala musique ko banda na Koffi Olomide ti na bébé chanda nanu basala chanter basala ka baasha mutabane ko sala chanter zaki ready a miss mais ready pe lokola kabakate maboko makasa lingo kembisa ba musicien ba kimaye atikala na position na vion abosa na suko yemba ba chaîne éducation akoma ko yemba bato beta pas acoustique avec impact acoustique ezali loko ko beta te fo ba kumisa fere merci fere mutabandango bango nyonso bazaki na palais ba ready a miss kutu na ba Congo yo batikaka na ba histoire aza histoire ko beta ready te ready aza na ba musicien musu ba beta 17 ans alala ka pa na bango soka na chance moi si azolisa etalaka okesa ready tala niveau ya mutema be okese otala bazalaka des chanteurs ready azobeta concert bo ba chanteur ba yete makambo alar ba leader bo fungwama yango mona ngana za kapeme na binote na yebisaka bino za kapeme na binote pona makambo wana na sepelaka na bino atabo sepelaka na ngate ngana kolobaka vérité po analyser pona kozwaye zambongo oyo ndenge ngana lobaka soko sepeli obengi ngai soko sepeli te ndenge bo mesana ba tricage zelanga na nzela bo welisanga na ba maître bozana bango ya lelo balie ba fufa masango basali ba bongisi mo ba gento ba betanga na ndima bango soko moni mabe na futi na longwa bandala na koma na prison obengi ngaka na prison na ye na mikoti na mesana kasho obengi ngai to betani te na yeka na prison bo koti ngai bo condamner ngai mais koloba na kotika te nazolobela bandeko na surtout ba parolier basali ba chebele ba musicien ba meliba en tout cas merci Karmapa ndenge tolobaki ndenge ozosala ebike Karmapa banzemba zosala bulu pe analyser les awana banzemba ba mama ye mozoyoka voilà wana idéologie wana uyo aboya te sikoyo tala ba niveau Karmapa zoyemba na be mission mususu ba yambaka batute ba koyamba yo pozo yembela makambo critique mais ko ya ko sala te ba leader ya Congo mutazana lara zate sobo lingina yebisa bino na prophète na monde mutaleki moninga na mbongo azate mutu nyosa kundama na mbongo ya cotisation sobo biko yebana to ndimi na biso
boyebana mekeba sata na pa yebana mokili mobima na ndenga fo mutu nyonso akundama na mbongo cotisation papa Wemba akufaki ya mbongo cotisation tomonaki mbongo na ete ya famille oyo ya ye moko propre Versas atindaki ba cercueil atindaki biloko tout donc deux fois te analyser retour le belo moza très important zo des trophées na ngine bana ba trophée na za par rapport à quoi parce que ezala loro mozo bima mikolo bima ba trophée za no sans impact. Bah, trophée na par rapport à quoi? Na joie trophée na bima meilleur lobert. Donc meilleur de quoi kusela. Nzambe ya Ivo Lambo. Yambanga et puis suna ye na moya TV vitesse. Kongo mobima na ba papa Wemba ba benganga to vanda ba vie na nyonso. Yango moni ba mérita ba pesa analyser trophée. Donc mo lobeli. Trophée za la mabe to za la malam. Trophée za la bien. Na musala oyo osali mais ara ya loko ya kobetela tolote pona ebiso eza loko ya kobetela tolote ba chaka Messi meilleur joueur du monde est-ce que ba joueur ba beti na ba quartier ba leki wana ba lekite ba pesi bango na bato oyo ba lekaki ya kobeta bale nda leki bango mais ba joueur musu ba na ba quartier na ba monde musu ba participer donc so ba pesi au trophée eza loko ya kotutela tolote beta au mérité na makambo osalaki. Parce que l'euro moro yelinga waneza tango beti sur la trophée na autour de l'émission dernièrement il y a frère Nabiso Isaac Maï excusez ngam sur tanga combo artiste Nabiso fait rigola fallait autour de 10e trophée à Frima va tourner par rapport à ba trophée na musique abiba trophée za la rango et l'euro tamona importance à trophée té faire beta na bien et puis ba musicien na biso ba ye ba raté maloba no eza munduki na faire sepela na ba trophée ta ba bimisile filmer faire meilleur chanteur du Congo meilleur compositeur meilleur chant ba pesinga trophée faire et puis ba musicien na biso eloko moko na pe bolimbisanga pona ba mo et puis ba drink bozo beta er moko moi ba frein bobo sana mambo ebele mbangu ozo kompa bobo sana mambo ebele mbangu ya sepela na trophée ba bi muninga zui sepela mais ezate soko zui trophée oleki batu nyonso po batu mususu ba lekaki na baona makambo wana te parce que fali petit azui 10e trophée Freeman l'équipe na TVT donc so aucun remarqué pe mikolo ale karapende sous na ba écran te na bien omoni fali aza mutu ya koloba to moni monde etambona na vitesse age ya azalaka vitesse ye soka sauter après 2 ans bino bokomi na retard à caro boyo ko sutuka makambo ya salaki donc il fallait na monde ya fimbu na monde ya ndule ndenge yili mikolo makambo eza pa fali voilà fali azana makambo ba misupe bazana baona makambo mais mutazana vitesse pena fali ngaza muta fali te oyoka kaere moko na lo ba vérité o mona kaere mo fali soka beti boy neti na champ na bite fali asali chante azwika banzembo ya bato ya kala azongisi po bango banzembo esili yango ayemi nzembo alwambo asangisi ya madilu mais na vitesse age fali azana vitesse ko leka bato nyonso na marque ya jete na ndenga okumisa te azwi ba trophée na ye a mérité talakaka Zénith ou bien conseil n'a pas été bêta maraté. Je vais bien me parler jamais ba gauche bêtama mais fallait pour pas bêtiam. Adam Moutako féliciter ata toza jaloux na me féliciter pe jaloux na musala o ya sali pour à défendre Congo. Donc il fallait dans la vitesse ko les kabatunyo so batikali sima na ndenga faute. Na ndenga faute na lisère to comme l'abso vraiment na souka émission tango to tango combo ya Weranson et elinga pe na idée Wera 2021 je crois na ba juin azokendo beta Zénith. Mais il se fait qu'il y a Paris qu'on a place où Azali place de séjourner, azo répété na ba musicien moussous. Problème est opposé et bon ba musicien o atiki ba Nicodème, ba Golbert, ba Kakol. Est-ce que aromé les mêmes équipes aux arts pour que nos bêtes na ba auteur bêtes na équipe aux travailler na ba. Na lobi papa Wemba, azali na ba viva soki 80. Soka ke na Kenya ayemi na bato moussous. Azali na Paris ayemi. OK soné za kanani ba lobi maison mère ya Weranson de la forêt. Ba nyonso ba beta tolona ba Adolphe ba pakata mbango. Ba kima ba ngutu ba wenge me parlerai jamais toyebi ba destination ba kendate oye koma wenge za ya wera soka kobeta Zénith soka kozwa bato bazana poto abeti na bango bakoloba ke Weranson yo wana soki wera zate na okese ba wera betite siko boni bino bozo wera na bato bozana kisasa boke bete etali makamba wera wana eyebi ka wera soka kozwa mwa kelike ba musicien asangisi na bazana poto esilite bango ba wera kasiko etali nani
eza maison mère de Weranson siko Werande mutaza mutu train wana siko bokosani soki akomema bato soki akobeta na bato poto etalika Weranson siko bino bokoloba na Werani ok c'est ça yetu yo soko moni danse bendana ndenge fera bendana ka sali yaye soko moni danse bendana ndenge Richard sali yaye bendana ndenge bebo alote bendana ndenge na ba les autres bato mususu to tangi we babunga kutu to mona teneti be Emelia babeta balubomba yo kango yena mwasi naye o comprendre balobeso baweli ko kenda avant abeti nzemo ba yo kango yango na ba gouvernement bozo lobela rien et puis sous bata musique il fallait bo lobela pona ye abima bozo kipete abeta nzembo aba yo kango na babwa tukuna na bwende musique ezo yo kana kata bwa to eza mali chance pona ni ko kende mbango ozo comprendre eloko moko na ningi na loba o lobosana Bercy na nani te Bercy animateur voilà. nani Kabuya na ba animateur ya Mbrière ba ngombi bale ba animateur ba Mbrière bazo Mbrière musique na ba façon moko na ebisio ko kate bakanga bazo Mbrière na bia musique a 2 mois 3 mois za musique te lelo moni fallait azongile biloko ba lwambo peza yi musique ya kala donc musique ya kala nde ki sarabilité ndeza danser chamoko na kobimisa 1960 na ebisa bato leader mo te na Congo o sala nzembo wana so sala nzembo wana ozili boma donc so avo sala ngo foza na seni pepe oyemi muke ozili boma mutu muso akoti ayemi muke ozili boma dogi dégâts matériels eloko na opesa conseil na ba musicien bo sala ba chat osali acha bo sala pe chant oyemi ya Willy Musheni oyemi Gauthier Mascotte oyemi vienne nga Kanika Ninda na Paris ozo comprendre oyemi vienne nga Mandefo Pembe na Londres ozo comprendre mais yemba pe nzembo éducation etali makambo ya mboka. Vous comprenez? Na façon wana omona musique ekende liboso. Nga na pesa bango conseil te po na préfère de lobaka mutwali kele kotaka mungu ate. Bango bayoka na bango te fiena nga Gauthier Mascotte ba analyser kolobaka note Kanika Ninda na Paris pas bien analyser kolobaka te bayoka kate chamo ya marika coffre fort motema mabe ya bilamba kolobaka te Angel Makizembe hein Angel Makizembe na Paris wana na ebité Angel Makizembe babakisa na komoni ni mususu. Bon, Angel Makizembe photo lugele peut-être combo parce que ça moi si mon pena na nenge ba dégâts photo tala ba beauté. Angel Makizembe donc na Paris na pese mbote yo soko lugele ba combo les maires de maires aza danser. Donc ayebisa inga habité analyser loba teka ko pesa bango conseil te. Voilà, un grand merci à toi, mon vieux daddy Yakuza la 4 à Paris. Pourquoi pas à mon général Amos Mifi, le King Mystère Temple. Donc, nazo benga pe bandeko tout boza la 4 Amérique. On a beau kende vraiment contacter agence Exofret. Exofret et pas les boss Maki. Agence Exofret, c'est pas les boss Maki. Donc, beau benga na numéro na biso pour nous ba détail belé na 4 Charlotte Bongo. Analyser to rumina suka. Lilobani no kyo lobana minutes oyo ba pona ba peuple congolais to ba linga analyser les grands raisonneurs locataires en Zambé pe numéro contact na ba dédicace rapidement te na yebisi batu bolandaka analyser voilà ngai naza pona loba vérité nga basomba ngate na somo mbongo te natamula makolo na lata kaka poto na poto batuka ya bino bana poto botindela nga forme na motema ma nzamba fungula bino motema me na sali boro moko asibel bana ya 12 bokota bana ya 12 me kala mingi te bozwa chaîne na bino kani top na top wana bozwa sempre représentant analyser émission moko ezakuna kata balozwa mesure ne bokomona place analyser a ko frimer na ndenge ya sysomatique donc lelo pona ko loba bamona teke yo analyser azo loba lobebele analyser azo sala boy lelo na pesi bana nyoso a Paris mbote na pesi bana Bruxelles mbote bino moko bomi na classe na pesi bana Europe mbote na pesi bana ya 12 mbote na pesi pe bana ya Congo mbote bana ya Congo central mbote donc lelo na otanga to mana teke na mesana mabanga te okay mutu moko opesa ngambongo na vandi boy te na pesi bana tunyoso mbote oyo asepela na analyser te na opesa numéro benga ngai soko ofinga nga sasa na yo ngai menga nazaka pona vérité soko ko benga nga po betanga na yembangu bo betinga ata ya 2500 na zongi soko po sepele ko abino bokoka bambwakela te obengi singa na zongi sous prison po wana mesala mengai na munoko na kotika te talaka locataire nzambe camarade ya Yesu nazaka muta vérité na vérité numéro na nga ya Willy Musheni 082 72 63 066
082 na bandesu ya Willy Moucheni 082 72 63 066 ozui analyser mobimba ozana posa ya champ obengi nga na osala o champ ozana posa ya conseil obengi nga na opeso conseil mais loko moko nazotika koloba na yo tango bakosala émission batu nyonso bozana poto na batu bozana kini boyebisa ngai ceinture na lati na lingala babengaka ngo nini ceinture na lingala après na émission na kolanda na koyebisa bino eloko babenga ceinture na lingala et puis tout mingi analyser la tika na proverbe elengi ya mbongo baliaka ngo na mwasi ya makangu ozo comprendre elengi ya mbongo baliaka ngo na mwasi ya makangu na suki ka wana poso ko na mbongo memi mwasi na ndako za elengi te elengi ka na mwasi ya makangu analyser raisonner toujours en forme nde na yebisa bino mutu akende te bateka nzoka mobimba banginda te na ivoire balembana ka te biso nyonso to ya kosenga ba $50 na ba $100 analyser toujours à top donc méchant dégâts matériels mettre sa morale en personne azawana et puis sous na positionnaire ozoka yega na boke po za mettre à pied sous kachera mutalinga benga analyser numéro wana analyser yewana aza mobimba faut kanga faut santé ba américain na kenda ba assurance ba mambuto solo ba posa mettre sa morale des fois te coup de tête au bandimba wa miracle analyser sous féticheur ndebo yebi dogi ngai na kokene olokola lola na lufelo za mukila makanisi ngape na okena nga lufelo so bomoni nga ata na lola bo disikite obite te analyser yo ko fana na lola te yo muto kumisa basi ndumba yo muto pesa honneur bolo bananga so na kumisa basi ndumba za par rapport à faute na ngate faute ya Yesu aboya basi nyoso mandimi mwasa ndumba pakole mafuta do mwasa ndumba za momi ya kozana na avenir akongindisa yo voilà yo ibelaka Kongo ndenge ya komemaye ozo comprendre cheke vala tozali analyser azali mikolo na yaki ngana kenda ka bamboka so na ye na yaka na bapondu nazali yo pena passeport local etonda ngana za na passeport te ngana za na carte électeur na ba carte na ngai na ba laisser passer to kenda ka balufu bambongo ezanga boy et puis souci na ye na kin TV sila gelengi Sankara zate analyser azate ba porte parole ya batata batikala ki wana o na porte parole za mukolo ya leader ozo comprendre akoya na lobi mbangu akei donc biso moko siko toza na terrain. Voilà, merci Tozala qui bon on a analysé raisonnaire donc babi locataire en Zambie venant venir moninga ya yesu tourmi vraiment la sous émission donc ceux qui va commenter bah si j'accepte Zali donc na sewana tu as besoin de commentaire na bino un grand merci à toi béni vraiment babi donc otali penda caméraman moi le plus frais le plus beau donc le bi muta simbi biso mikolo donc nenga ba trace RDC wana pourquoi pas dire un grand merci à ma consoeur Rit babi Moulouba de Lix donc bon mais ça n'en est veut dire la trace RDC nous un grand merci à toi maître Akazitisa mon tonton de luxe aïe TGV Henri Bakou Christian Baloukou Etubele, l'homme de mode d'avion, Julien Gandou le grand, donc Boza vraiment ébélé, Junior Balmous, Balaba le Kotimous, mon général Amos Mifilo King Nalingarayo, vraiment veut dire Natina. Un grand merci à toi DJ Love de Paris, un grand merci à toi encore, aïe. Vous avez vraiment belé, comme vous avez mon président Eli Wellos, donc Jérôme Nzaz da Foudre, Arma Bazeido, donc Babi Bapot, Babaz Nangaï. Sarah Masikidi Moukara mais de quelqu'un Mouyaka de Lix, pourquoi pas d'Edel Masikine la bomba Gandhi Loops Lupine Gaga de moi. Bon continuez toujours que s'abonner massivement. Bon ala vraiment on a donc bon kota bon vimbi ça. Bozali koloba. Karo nazana ngo naziango kana bibwele na boko la matembele. Na basi na nyonso ya ndumba ya Kongo mobimana ya Paris. Ba onto basomelinga karo wana dogi. Analyser akomi na kare ya basi ya ndumba JPP. Ya ngwana efandiwa. Voilà, on se retrouve à la prochaine fois. Bye. RDC News. Nanya ngolo balisusu. Titia solo eye. Yanangala ikibas. RDC News. RDC News. René Adiri. Le Macron. Pacificateur. Selena. Malamu. Abonnez. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Bana Guinée. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source sans parti pris. Abonnez. Moutoua qui m'a dit. René Adiri. Basobanganga. Le déconcerts de la presse. Trace.
RDC News. Basi Balala. Let's